Tatanzambe totondo botondi namansi yo sali biso to komina mokolo malelo liboso na yo nzambe tata mwana pe molimo santo yamba botala masumu na biso te pamba te biso banso na se atango tozali batala masumu pamba te kobonga nyonso ezali sumu na biso na yo na kotala na koloba na kosimba na makambo nyonso ekokani na miso na yo te ezali lisumu ya mwana papa Simon Kimbangu ya solo soki yotiki biso boyende mpasi me mawana yo ezali telema monene opesi biso mokolo mwa lelo mwa le 25 mai oyo eyebanaka te na ntango na kala me yo okokisi yango eyebani ya solo papa biso tozali ya yo bolingo na yo ezali telema monene epai na biso bato na masumu ya mwana papa Simon Kimbangu yokela biso mawa yokela biso mawa yokela biso mawa na mokolo yo ya nkolo Yesu yo ni papa mfuma mbanza mais lokola tozana na kati na aliénation mentale c'est que la colonisation ezali nanu ntina mokolo modelo eza na biso mpasi po biso bato mwendo tokoka kososola et pourtant c'est une réalité ya mwana papa Simon Kimbangu ozangi na yo eloko te ozangi eloko te papa Simon Kimbangu salisa biso bana na yo bomisela biso bana na yo longola biso mawa longola biso mawa longola biso mawa na kosenga ndondo libota na yo ya kozonga bomoko na kati na lingoma na yo ya kozonga bomoko kwa mateza lisoni tozali kokumisa yo na mokolo malelo bamosusu batalisi kote mosusu bamosusu batalisi kote mosusu ezali mawa obele yo kaka moto akozwa décision oyo pamba te na bomuntu tozali komeka na modele nyonso oyo yingi na réponse nyonso ezali koyela biso tata nzambe koleuse papa Simon Kimbangu ezali ya yo oyo ekosala tourisme te yo moto obongisi mpe totokoma lelo bato omona na bato na mokili mobimba ezali yo basacrifice oyo osali yango ekokende pamba te ya mwana papa yokela biso mawa osalisa biso bana na yo mpo ete oyo nyonso muyina loni yoza na nguya ya kolongola yango sese ete mokili ezonga bomoko bomisela biso tata nzambe bomisela biso nkolo Yesu mokolo ezali ya yo tika ete oyokela biso mawa okanisela biso banzambe na biso kotika biso te oyoki na masolo ni tosolo na papa France tout à l'heure koyoka nini makambo zolo kana kati na mokili na yo moko kolo Yesu ya solo ezali mawa mokili ezali ya yo papa Simon Kimbangu ino misatu bovanda kana kati na moko yo ya RDC papa nini tokolo bakatamu nyonso na libondeli na biso eza biso kime na kati na Afrika mobimba na kati na Europe mobimba na Amerika na Asie na kati na Oceanie libondeli na biso tokosala ya le 6 avril makila ya bato ekomezi baliboso na yo bona nini mpona kowelela ya mwana papa Simon Kimbangu lelo eza mokolo ya nkolo Yesu toyebi te ntango oyoki boyo otali papa Simon Kimbangu pamba te toza na fungola makambo nyonso tokonima yango te mais c'est une réalité ya mwana papa bobundela mboka na bino RDC na makambo nyonso sur tous les plans ya solo bobundela biso yango papa ata yo ntango ka mabele kolonga na mboka yo te ekeni mboka mosusu ekosala makata mbala moko te pamba te yo kontourne RDC mobimba oyo kosukisa na lebe Kasai okoti na Bandundu Kinshasa au bouclé papa Simon Kimbangu ya solo kotalela obele yo tokolelaka pai na ekango nyonso pendant 45 ans tozali kolela obele yo papa okomisela biso tozali kolela obele yo l'avant-dernier paragraphe ya libondeli na yo papa parti wana mtetikala eza nanu matata me toyebi pai na yo eza nango matata te isi topesa kaka itusi na yo mbala moko mpe esili mais comme likambo na likambo kosalaka na ntango na yango papa tozali likia na kolela na biso pai na yo
Boko pesa biso ka yano. Yano ya malamu oyo ko sepesa biso baso. Amate mobilo ezali yo. Papa yo kila biso mawa. Kala bana na yo papa ni ba yene siko ya bure. Bayo ko ka yo za tata mwana pe ni mosato. Nini bazanga problema ndio na ndenge ndiko yo mutabena. Kanisa la bana no nyonso. O bazana ma maladie incurable. Mais basali effort ko koma ni siko yo. Kanisa la baba papa sima tupamo. Oyo bazana kazi na mabala bazali kuzwa bana te. Kanisa la bango ezala papa ezala ba mama. Yo kanisa la bango papa. Kokosa na bana na yote. Bana nuno mingi bazana kazi na baboloko. Basali ke lokote. Une influence bakamati mwa bana na yo bakotisa mona boloko. Yo basali lokote. Miyo lo tuzala mo lobel na bango. Papa kanisa la bana no mingi bazana ba difficulté. Na tango yo lobina biso bolingo mibe ko misala. Moi basala bisala na yo zalité. Côté que zalité. Kofuta mamalamu zalité. Biso zele comme passe. Ko ko basala bisala na yo ndenge nini. Moko na domeno ya salelaka. Papa kanisa la bana na yo. Comme c'est la bana na yo. Ezalika na RDC tout à travers le monde. Et c'est la nyonso bana no bazali papa. Tozali kolela lobele yo. Ya mwana papa to pesa manso pa na yo. Comme c'est la pesa biso kimia. Osalisa biso banso po ete tozoba likanisi moko. Oya koluka yo nzambe tata mwana pe molimo santo. Yo papa fuma lomo lobeki ete bakobwakela bino mabanga. Soki mokili sosoli ekozala biso mpasi ya solo papa. Mokili sosolaki bazali komona tozali kotala na sanzo ya me papa France moninga na ye moko akomeli alobi tala bana bato mokili ndenge bazali kosangana. Tomoni oyo bakasai, tomoni oyo bakatangi, tomoni bagroupe culturel bazali kosangana mpona koluka boyokani ebongo bino mokolo nini mpasi na biso ezali sika wana. Yo nzambe tata oyebi, mokolo yesu oyebi, papa simoto mbango oyebi. Bozali papa ya te bino misato, bozali papa ya te. Mais lokola tolela papa ina bino mokolo na mokolo toyebi te ata lelo te ata lobi. Bokozwa décision makambo ekosila pamba te bolobaki bokozala balbitre. Albitre mosala ekosanctionne. Ya wana tozali kozela de tout cœur. Ya wana biso banso papa pesa biso bobani boyo nzambe. Totambola kitoko mokolo ya kosanctionne. Bokuta biso tozala position koyamba yo. Ndenge tozali kosepela. Ya wana nde tokosepela pardon. Bobosela biso te papa sima tupamba. Omoningana no bazala lies na mokolo monelo. Wana kosepela. Mwatama na yokolo Yesu papa mfuma mbazi. Yo lobiete mwana kitumana kitantuko zola itumanga. Yo tina kamo kabonite motinda ka nebo lingo. Me papa ezali pasi. Ozali komona ozali koyoka. Kole ya bana na yo papa ozali koyoka motamu yoso. Eloko gato seki papa mawana esala. Wewe kila biso mawa. Botika biso te. So botika biso de pasi. Okamela biso motema te. Pamba te tozali kokanisa ete programme na yo changé. Programme na yo changé te. Oyo ezali déjà établi na bino moko. Soki biso totosi yango te, biso nde tokozwa etumbu. Wana eza kozoba ya biso moko. Ya mwana papa Simatumba. Obongisela biso makambo oyo nyonso esila. Tala est, papa na est, papa Simatumba l'est. Okokovanda kuna na Goma. Oloki par Goma, okeite na Katanga. Kuna kolesa 30 ans kwa nzoto, na molimo zalaki na yo partout. Papa Simatumba. Plus de 6 millions de morts na est pour papa. Oloki nini papa Simatumba. Aussi c'est la vision du Cameroun papa Simatumba. Yo lobaki bana na ngai. Bana papa kisoro kele papa de lungana papa de ngenda nino banso bozali bana na ngai. Eloko nyonso bosenga na koko na bino séance de Nantes abo salela bino yango moyini abolika jamais que tout ça kana. Moyebi comment contourner cela parce que vous avez la puissance. La puissance yozana moyebi ningo kobenga na moyini. Makambo esila. Mboke swa kimia.
pamba te na mono ezali koluka bele yo kopasi motema physiquement, matériellement, même spirituellement. Ça ne dépend que de toi, papa. Il nous faut ça. Il y a un papa, tout ce qui vous a mis sur le logo. Il y a un programme, nous aussi de là, vous a mis sur le logo. Dans la vie, il y a des personnes qui ont été papa dans la musique. Il y a des maloukou, il y a des gens qui ont été kasangoulou pour papa. Par exemple, na kimia, na wewe wakati unalanda ya vile Kinshasa, tukuzonga na kanda kuzonga na kimia ndio yake wala kimia. Ino uza na biso longo bota musa programu etikali okumisa tota mwana peli musamba. Amen. Amen. Imanisto ye. Oye. Imanisto ye. Oye. Imanisto ye. Oye, oye, oye. L'espoir du monde église universelle. Ya solo mingi bazali na posa ya kokoma na mokolo molelo me mingi ba komite bango voyage na bango suki wana na mokolo molelo biso tatanza mapesi biso opportunité to assister na journée ya lelo ya mo islami ndenge to yesi koyo bana papa si moto mbambo biso toza ba privilégié ndenge nzambe alakisi biso ete date ya le 25 décembre ezali yango te ezali privilège oyo nzambe apesi biso pamba te bato oyo misato nzambe tata mwana mpe molimo santo bango nde bazoservir de guide jusqu'à ce jour bango nde bazali kotambusa biso alobi na biso na secret na bango na likolo ke date ya le 25 décembre ezali yango te mokolo oyo likambo wana eninganaki ebimaki ya solo bakotaki balabo ya ndenge na ndenge mpona kodécouvrir ndenge nini bango bayebi likambo oyo et pourtant bacopte orthodoxe copte ou bien orthodoxe oza na Russie pardon bango bacélébraka naissance ya Kristo na le 7 janvier etango biso tobimiso ya biso balobi ale boya susu kosambela awa te tokosangana susu na bino te makambo esalamaka na 1921 ntango baya kotala papa simoki mbangu bamoni makambo so asalaki na ndenge atindaki bato bake lokoso barekei epai baprotestant bazembo babi bino sobokomi na lingoma na bino bozwa banzembo na bino bino moko. Et ça se répète encore à ce jour. La bénédiction dans le conseil écuménique, pour la ligne, nous sommes célébrés le 25 mai. Date la seule connaissance à Botamati. Qui m'a dit que les hommes qui ont été sous Sima, donc ils ont été cimatés. Ce qui nous a fait à l'objet. Tout le monde est un bon. Bango bayebi secret le polo bayebi secret assez. Nous sommes en train de faire tant nzambe yebi. Ni bazali kozala na ke a ba midele baloba. Nous sommes tous na bongo. On m'a dit que nous allons tous na bongo. Nous allons tous na bongo te. Nzambe na biso azali très puissant. À l'activation processus non sur vraiment comme ça qui dans l'activation à vous les groupes qui na matéria ya papa Mbila et elle est très riche dans le passage biblique ya Kanaki ndenge isere maloba ya papa Fumambanza a isere maloba ya papa Fumalongo message moko très riche patata na maman. Ce qui est plus souvent votre conduit, les amis, ce qui est plus souvent votre conduit, c'est le mot de la vie encore. Pas matin, nous avons appris cette chance, il y a moyen de
secret likolo na boyewa ya se papa Simon Bangu ya kokosa kate soka lobili kambu ya mwe kosama kaka mwinga kokoma mudela kokoma mwinga esalama ubiya salamate imanisto ye esalama ubiya salamate ezali kosalamate na mokolo molelo tobongo yosiko kozoka sima ozali kozala kaka mundela ya koloba na yo ke le 25 mai wana ezali yango te apesa yo kaka date ya le 25 décembre toni na lisusu likambo wana omoni tokozongaka lisusu kuna te c'est fini date na biso le 25 mai kolo osokotamaki ezali nde lelo toyoki ndenge mote ateyi biso awa ake na mosimo nyonso alobi nyonso soki otikali na distraction ezali mpasi na yo moko pamba te olingi ekomi nini lisumu na miso ya Nzambe tozali kokende kolala kolamuka tozali kokende yango wana na mokolo malelo ezali mokolo moko fo tozala na bolingo mingi savoir pardonner to imiter le Christ soki tozali koimiter Christ te mpona nini okomitenga chrétien pamba te Christ azali nani bolingo. Si vous avez un communauté, tu ne sais pas pardonner. Est-ce que vous avez un Jésus? Humaniste, ce que vous pouvez pardonner, vous avez un Jésus? Vous connaissez Jésus, vous passez Daniel, la Katina et Toulouse. Ah, c'est la Dini. Hein? Comment vous passez le monde? Il y a un monde qui passe Nini. Nkolo Yesu ba beti fimu bazoki siye kome mayo kuluzwa abengi tata na yo papa Simon Bangu ya kome ya mayo kuluzwa to boyimba naona banzembo wao to boyimba ya mubiso manso ikamsi tuweba pa parole za na katite bana papa Simon Bangu to ça très attention. J'ai eu l'opportunité à ma classe, il y a de découvrir le secret. Bazali Koloba était l'Afrique et le berceau de l'humanité. J'avais l'aider les Alouapi. Il m'a dit j'avais l'aider les Alouapi. Il y a mon homonité, Ali Mokim Bazali Kobunisa Awa. Parce que j'avais l'aider les Alouapi. En 1986, si j'ai une bonne mémoire, ambassadeur d'Israël a yaki à Mokoto. Là, il y a papa, Natina, Emisala, où il fallait faire Manaki Manseki. L'interview n'a pas à Mokoto, à l'Obinaoutou, au grand frère Nangaï. Papa Zali, grand frère Nangaï. Papa Dena est là à côté de moi. Ah, voilà mon côté. L'ambassadeur d'Israël. Papa Zali, grand frère. Et Bazali n'a respecté ni à papa. Papa Dena, il a dit ce qui est Zali Nani. L'État israélien a béni son papa le 28 septembre, le 27 septembre, le 28 septembre 1961. Quand on a voulu les aller copier à Tibuna, et pour moi, on voulait les aller copier à Sous-Terre. Dans la première période, il y a eu un Kazanani. L'histoire, on voulait copier à Sous-Terre. C'est la mission de Tatanayo, où était au Zamboula. Bato bakeleki na papa Nkimu banani baloi papa sambela biso tokolala na biso sambela biso tokolala na biso na côté na chambre papa kasambeli esili papa makambo balobi ezali ayo na tata na yo mbule pete tumaniso ye Kamwana wa Israeli katika na mmoja la nyongo. Etikala nyongo kwa Israelia. Na bitumwa nyonso kwa kusala kana ngokuna. Ni
nyonso bazala kosenga awo ya papa na mabondeli avant Israël va indépendance na yango basengaki pa ya papa na moni mutape na révélé mo ya quelques jours ici ajeli kamona na Facebook bana papa sima kimbabu pour ça ça t'attend un peu plus de bien mais le wéyo soki makambo za okende soki ndenge nini ye nzambe ayebi kamba te likambo na likambo ekosala makana ntango na yango soki ntango nango se ekoki moto mokili akokanga yango azali te yumaniso ye moto akokanga yango azali te kamba te nzambe ayebi likambo nini azosala tokomusika eza namolika moke kaka moke koyeba tata nzambe koyeba nkolo yesu koyeba tata molimo santo papa alobi ye kama mokili moto koyebaki bino bozopesa reta na makambo mosusu bakokwakela biso mabanga nazali koobserve tozali koobserve bana nini bokabwani oyo yango na ndenge boolobaka likolo nyonso soki bokutana na biso obele bokosengela mabonina na bino meme na bandako na bino bokolobaka toujours likambo moko zongisa ya libota na yobo moko tokolobaka mpe tokolobaka te lumaniso ye tokolobaka mpe tokolobaka te mokolo na mokolo tozali koloba nzambe azali koyoka obi azali koyoka te azali komona obi azali komona te azali komona kolala kolamuka nzambe apesaka to na motu nyonso tokangi biso nyonso noel ne soki bolingo ezali te nzambe akopesa biso yango moni oyo bakose pardonne meme biso awa na mokoto fo topesanaka bote nga na papa mbila tokoyokelaka te nga na papa okimela obiyela papa mbina ngai na bandeko na ngai wana tokoyokanaka jamais oyimite nani wana oyimite nani wana oyimite satan oyimite kolo yesu te pamba te kolo yesu azali korekomande biso lamour tozala na bolingo makasi biso banso mali wana kolo yesu yango wana nzambe katumanga kitambuko nzambe zola katumanga nzambe atinaka bolingo matinaka te oyinana ne awa tozali koyinana omona bana tata moko awa kaka na mokoto bosambelaka mosukula nani na groupe boye kuna na groupe boye ne bakopesa na mbote te ne bakoyaka awa sikoyo bobimaka na lite ya nini yo lani tata nzambe olani nkolo yesu olani papa simoki mbango okobimaka na lite nini awa na mokoto mamatema te epesa makawa ezalaka matata mingi ne leki na kulutu bakopesa na mbote te sambe eza te yo mwana papa simoki mbango tolani tata nzambe tolani nkolo yesu tozali koselebre lelo bateli biso maloba na yawa nzambe katumaka kitambuko nzambe atinaka bokabwani te oyinana te leyo awa ale ezala batata ezala bamama c'est pareil akwabo sikoyo toimite ekolo yesu na nini soki makambo na misato kuto tokokokanga yango te oyimite tata nzambe na nini oyimite ekolo yesu na nini tata molimo santo oyimite na nini ezali mawa yango wana tosala makasi biso nyonso tose corrige na mokolo mwa lelo mwa le 25 mai nzambe apesi misusu chance ya kokoma na mokolo mwa lelo tosala makasi tosenga na bolimbisi soki oza na problème na leki na yo silisa na leki na yo oza na likambo na kulutu na yo silisa na likambo na kulutu na yo wana ni obengami kimaniste 100%. Ne soki olinga na bato te inutile kolobaka soki kimaniste 100%. Ça ne servirait absolument à rien. On a dit, pamba te autocité enseignement la papa papa c'est biso. Yo autocité na yon côté.
makambo mingi ya mwana mukolo wa fête tosala au moins effort sur la possibilité programme de respecter programme de tous la kopesa maloba oyo baokende nango sikoyo bato maloko bakei bazwa maloba te oyo mobrazaville yangola afrique mobimba tokozongaka lisusu na bongo te malgré batentative nyonso ezali kosalama bapasi moto ntango kotika te ya kosalama bangata yeni ete biso bana na ye tosali nini tozali ezali boye te imaniso ye boza na kati na duti imaniso ye tomimi yango biso banso tokozonga susu obongo te tokozonga lisusu te pamba te ye amoni mpasi apesi biso bapromese nyonso apesi biso bapromese nyonso bongo tokozonga lisusu na bongo koluka susu nini mpona yango nomoni ete moyi naza content te abitikaka bazalaka bokabani boye boye ate achange programme atata nzambe achange programme atata nzambe te soki bateyi yo mpe ezala na mayele na yo toyokaki oyo papa mfumu alongo alobi toyoki oyo papa nkulutu alobi toyoki oyo papa mfumu ambanza alobi sikoyo tokozonga na bongo esika nini soki tolongi te eza kozoka ya biso moko nzambe akosalisa biso nkolo yesu akosalisa biso ayoki oyo nyonso tosengi na mokolo mwa lelo biso banso tozali kosenga tosenga oyo ekokani na miso na tata nzambe tozala na bolingo makasi totala pai tozali kokende papa alobaki nous allons servir de pont nous allons servir de pont soki biso totelemi te nalani bakotelema lisusu soki biso totelemi te nalani bakotelema lisusu azali te mokoma bapesa ngo na nani imangiso ye bapesa yango nayoki mbangisi bapesi mokumba nayoki mbangisi zwa mwina na yo longolango na sa ya mesa tia likolo na mesa tolingami bakimbangisi 100%, tozala vraiment modèle na miso ya tata nzambe liboso pamba te alobi ete toluka liboso bokontima likolo maso etikali kopelama nini ekopesana na biso na bolingo na mibeko na misala voilà mokumba oyo bango bapesi biso tosala makasi biso banso tozali kokende tobundela mokili mabondeli tonéglige eloko moko te pamba te nzambe akokosaka te babitumba ezoya baforme nyonso ndenge nyonso tozali komona bamalade oyo ozobima oyo soki malade mosu ebimi susu oyo soki boye susu ebimi soki na états-unis soki wapi ekoti na Europe tozali koyoka kaka nzambe atika biso amokanama nzambe balobi oyo akosengaka asalaka nini oyo akomekaka porte oyo akoluka bana bapasi motumba tosala effort biso banso ezoluka effort na motu moko te biso banso tobondela makasi po ete tokokozwa oyo tozali kosenga na nzambe nzambe ayokela biso mawa 6 millions de congolais bazali kokufa me natali kaka na ikre nawe mobilisation héroïque eza ndenge mosusu mobilisation héroïque eza ndenge mosusu biso ya tokuni pratiquement soki 27 ans angoyebi 25 ans tozali kokuna osi omoni mobilisation ya ndenge wana kimangiso ye tomoni nani mobilisation ya ndenge wana te likambo ezali koluka biso moko kaka mayele na motu soki esuki nzambe esalaka nini na koloba likambo moko na 1967 bitumba ezalaki na mboka na biso bitumba ezalaki makasi bitumba wana elingi kokota na ville ya Kinshasa na 1967 Malgré na 66, côté na 67, et comme il y a déjà la porte à Kinshasa.
mokonjela zalaki na ntango wana ntango amoni te moyen ezali te atiki ndako na ye aye kozela papa aye koluka papa na mokoto ntango akomi awa papa azalaki te azalaki na lopango mpai nga nafandaka papa akenda kopase journée na ye mokolo wana epai nga nafandaka kuna na Mbinza mokonza ye balobi na ye papa azali te papa azali wapi balobi akendeki na Mbinza akoyelela nini balobi toyebi lelo ya koya te abi na kozela ye ti ntango nyonso akoya na 1967 bavandaki awa de 16h jusqu'à 20h avandaki awa nzambe akolukaka baluka ye luka ye mikitisi mpe ya nzambe nzambe akosala nini akosala nini akotombola yo avandi awa de 16h jusqu'à 20h nazalaka koluka ye na bato mosusu bakonte mosusu mpona koluka na ye ke tala makambo eza kuna boye makambo eza boye awa azala kolanda ye awa bana papa simotu mbangu na kalite azalaki na yango atelami atikali kolaka tozali bana na papa nkama moto azalaki na biso awa abi oyo bana moto motu pardon nini azela ngai elobi na boya ntango ye akei kaka papa aremplace na ndako ntango tololoba likambo na papa lobi nayebi na ngai ayaki koluka ngai nayebi ntango nazali bacellulaire te nini tolobi bagesemu tozali kosala te nayebaki ndenge nini na molimo ayebi ete baye koluka ngai nzambe akali patience oyo azalaki na yango et le lendemain aye kozonga susu na même heure na 16h juste akoti na lopango avandi ti 20h lisusu elobi makambo esilaka te esili pimbaniso ye nalingi koloba boye mokumbwana ezali yayo na ngai nzambe azali koyoka onga na koloba soki bateyi yo mpe ezala na mayele na yo oyo nazali koloba nayebi ntina nini nalobimisi yango na mokolo mwa lelo boyebaki yango bamosusu baza plus proche na biso bayebi me bamosusu bayebi te nguya ya tata nzambe pamba te moko ezali moko ya ndenge mosusu tala mosusu kondimaka yango te bamosusu tozwi indépendance noki mingi emoye tozala nanu pamba te tomesani kaka na makambo ya colonisation c'est que la colonisation ezali kocontinue jusqu'à ce jour mais totala pa tozali kokende nzambe abongisela biso epai towuti toyebi totala oyo ezali koya liboso tokosala mabondeli te biso nyonso totya likambo wana mabondeli pamba te kilo wana ezali ya biso oyo bazokufa kuna bazala ndeko na biso mpe bandeko na biso te bazala ndeko na biso akontinue kaka kokufa boye likambo na likambo ezaka na suka na yango mbula mpe ya makasi ebetaki ya 40 jours mbula esilaki mpe esilaki te tosisa likambo wana biso kaka tokomondela yango soki makanisi na bato mosusu ezali te yo biso likanisi wana ezali exemple monene pamba te toyebi ete likambo ezaka na motu moko ye kaka soki eza lobi c'est fini tozali koluluka ekolo yesu na israel heureusement na nini kuna na Jérusalem je crois que c'était en 2016 ou bien 2015 carte géographique ebimi na Jérusalem isika ya mwira lamentation ebimi wana mabele carte ya RDC imandis toye mais tozo koluluka nini kuna
preuve à ministre local RDC pour te dire que ils ont pas utile comme ils ont comment. Vous allez monter, qui va dire c'est moi. La mission va comme le mawa. Toujours plus loin à ma recherche de Victoria Mac, les OSK Mac. Toujours plus loin de l'eau que coller sur moi. Le cadre géographique du ministère va pouvoir me soulever pour la vie. Nous avons 2 ans, on n'a pas eu de outil. Kuna ni makamuza yikuna mudini ukakunuka kula na Israeli bana kwa basi mwanambangu tusala très attention mokini mumba bazali kutala ba hivi ko défiler mo Kinshasa news de dingani na mon hiver blanc pamsus passété pamsus passété ce n'est pas un problème mais tout ça la volonté à t'attendre tout ça la volonté à pour Jésus c'est la volonté à passer mon combat. Tout imiter bango, où était tout soit et l'eau que tous allez colocar mon tuya, pas me dire que c'est l'île de son. Le gouvernement se passe, Bolingo, Christ Bolingo, Azavina Bolingo, à l'initie de son, comment il y a l'initie de Bolingo. Et on a se passe, tous allez payer, ils n'ont pas pensé la mission, à ça, la mission, où était tous et l'eau que tous allez poser là. Ils sont pas, vous allez poser là. Pambate après cette promesse car vous pesa mission ya on ka mwa mke tozala kinango na mukolo mwalelo na komisa tata mwana pe muri musanta amen.